Capage TV. Capage TV. Biso to yebi Fabregas oya sali pona bina filé po bina filé koma ndenga za ko finga ne futa gelo de comment okozo ba musicien na yo boyemba nzembo bo finga muto abimisa yo mokolo faire gola na fali pupa basali single moko na sebno bande onanga te ba oningisa monde kin kaka te ba oningisa monde ngana kutana na Kalunga na théâtre moko na uta osala magena ba balancer yango te na théâtre moko na salaki Kalunga zaki na kati Kalunga ngamonde na monela ki na ebite soki ami yebaki ke nzoto eza bien te bato bazoloba ke za lokuta ovandi na mutu te omona ki mutu te kana musika azokosa pazwa nini de mabe eza trop na ba artiste et comédien omona o batela ke poison omona ko bakufaka minka na poison na ba pete jalousie yango ya nini. C'est moi, Koffi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience. Et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oesa 12T, Oesa 13. Neo Tam Tam Ndé. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Bossia Moka. Jacques Pemba. Belade. Guy Noël Ngoya. Charisme. Charisme. Boutique Aloha. Nathalie Bouba. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau, tout en la gardant éclatante et uniforme. Rude Beauté a eu les sous Cynthia Capache Autiko Sokola, Apakola Kaba gamme de beauté et Rude Beauté. Bato nyonso balingi tena bango ezala kaka lokola mwindu yango. Gamme oyo. Ata bébé en pakolango olingi tena yo ekitate e matate ozaloka mwindu kitoko e o éclaircir poto na yo oye a gamme oyo mafuta na biso yango ne mikolo na so pakola oyo eza na base ya papaye savon na biso eza na base ya papaye mafuta na biso pe kitoko ba o balingaka monoko na bango koma na kwa mwa rose bokomi kosisa te biso na mpona kobebisa monoko te Rude ya beauté ayebi biso oyo acné sérum oil et ça pour la bateau bazamo elongi kota ba buto ezo sakano makasi za na poto za na Afrique buto elingi elongi mafuta oil solution Rude Beauté a chez biso yango so au mona ke ba tâche moko esalinga ya mwindu Rita tindeli ngai mai oil ezali vraiment naturel et kopé bisayote et ko sala allergique donc nyonso eza naturel omoni ça Rude Beauté a osala pizza ba produit ya kitoko oil ba sala na kati ya mafuta soso pas comme mafuta ngolo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience mote oyo ata bébé apakolango
nazo recommander bino ba gamme ya Ritz Beauté vous allez vraiment déçu au voyager te place à moi te place à Malili en tout cas ba gamme ya Ritz Beauté et etika au date donc conseiller bino vous allez kaka toujours fidèle na Ritz ndetinga beaucoup na personne ngai bebarate pour se pela na personne na likolo na tinga nika na Ritz Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Ritz Beauté. Papa, au redezo yango. Est-ce que biloko yango c'est yaki? Coco te les awad. Mbote na biso? Mbote? Maman Kapash. Yo posa. Ah na redezo. Na conteneur. Na conteneur ba caro ya chantier. Ba ebisinga sérieux za makasi hein. Ezapi na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te au redezo ezapi na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka kolala na ba condition kitoko. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Papa, livraison à domicile. Nanda kuna yo. Naba petit colis. Baye kotike la yo. Presse ezali. Bino moko boyoki. Soki monique na famille bozala kana bata mabe biloko bunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bako zwa bake kotike la yo tina porte ndako. Oredezo soki oyakate kongwe ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany sur Orge. Maman Kapash, Oredezo, frappe na le, frappe na retour. Ebise bino ya sika yango eye agence na bino ya kitoko Royal Travel Agency bokoza la décité pour na kozwa biso eza na mona facilité Facebook na biso eza pekaka Royal Travel Agency directement au beti et puis email na biso eza directement Royal Travel Agency 0d@gmail.com. Wana soko contacter agence na biso bokoza la décité et puis offre bino bamboka ya kitoko obolingaka. Vraiment les voyages à votre portée. Tout ça wana to bino Chypre, Turquie, Roumanie, Biélorussie et Canada. Agence na biso eza na assurance ya kitoko. Ba o bako solo la kitoko ba komona makambo ya kitoko. Vous venez ebele boya ebele selon ya paka na paka suka le koma mungu ate tinya ba lobaka wana agence na biso eza kitoko makasi Royal Travel Agency. Pour nous contacter biso adresse na biso eza facile lié eza que non de l'agence pour nous mona biso directement na boulevard du 30 juin référence Equity Bank BCDC. Donc contactez biso na numéro na biso il y a agence et c'est 081 60 24 373 directement aux biso contact yango na bandeli pe yango batie arba affiché contacter agence Royal Travel Agency beaucoup à la décité et puis pour la surprise ya ko sepel sabino na ba onyo so ba étudiant o bani batanga na Chypre to soldé to boaki ya ko boaka et c'est makamno so au cause à la décité agence Travel Agency kitoko ndengo wana diki bana ya Canada bakoyamba bino kitoko bomondi batuni bazo voyager direct bakom na mboka poto na mindele Biélorussie boko sala wana boko seple et puis na kati ya Canada
Turquie, Chypre, toi offre bino chiffre na prix à moins cher, na $1650 aussi si ma camion nyonso. Bienvenue dans Kabach Télévision. Merci de m'abonner à l'épisode nyonso. Merci de m'abonner à l'épisode Kalana ba obozo continuer de s'abonner. Vous s'abonner belé vous avez toujours wana rosi petit na ngabino tenant la kasi ba mbote na bino ba bisu na bino nyonso. Ba fan na nyonso ba abonner nyonso ya Kabach Télévision. To sala ka musala ndi bolingaka awa ezala logique na bino. Nazana Francine Balenda, Azam Moko est journaliste au Boébié, au Québec, na chaîne vous s'abonner. Avec elle aujourd'hui sur la actualité, Kaka, de Bolingaka, depuis sa vie, nouvelle, actualité, les autres c'est passé à Kinshasa et partout dans le monde. Francine, bonjour. Bonjour ma belle, ça va? Ça va très bien. Et toi? Oui, très bien. Merci d'avoir tout basé dans la Kabach Télévision. En tout cas, quand on est moninga, on est konabino, Francine Balenda ou Francis Kabalenda, elle a la carte à Kabach Télévision, bolanda banaliste na biso et puis na osepela boya pe na chaîne na ngai Balenda TV ndenge ya lobi, boya vraiment et ça la bien makasi. Un grand merci à Meje Bandoube moi Simbishi, tema ya Kinavwid. Sans l'argent on ne peut pas vivre donc Kinavwid yende makamo. Donc voilà, merci na batutu, merci vraiment. Merci beaucoup Francine. Tout à la rapide dans l'actualité, la sortie médiatique à Fabregas contre héritier, guerre contre héritier et zo conseiller Kaka. La sortie médiatique voilà na qui en haut, comment on va comportement Fabregas et puis ça passe. Hein? Le niveau za na haut. Le niveau où il y a comme là, quelque chose de problème à zo kuta na haut. Akoyi ko sala biloko ko sala na te. Omona. Ba ranking et foot a été c'est basé dans makambo na yena ba problème ya kutani nango. OK France ba mission ba kimi. OK États-Unis ba mission ba kimi. Lukano no zonga o sangisa ba mission mususu po musala ekende liboso mais non au côté na distraction. Fabregas vraiment distraction et latiye na niveau moko lingate. Et le que ça lui passe ko finga ko zongisa bakambo eleka. Obi passe héritier mona hein? Passe héritier mona choc o ba fan de baloba nde balela. Siko ke ko zongisa masolo o ba tuku ba bosana na mitu. Lelo ba to bazo ko sa basé na ba on a mi ange mi démon. Ezo ke nango lol et ke kitoko. Hein? Donc on appelle que musicien vraiment azo ko jouir bien. Mais si vous avez zongi sa sou batu makambo c'est pas ça on a. Pe asengela ngo bolimbisi, asenga ba mama bolimbisi. Comment yo zongi sango? Ata ko polémique yango. Ata polémique on a ngo sala mabete, na sala ba erreur. Na sala ba erreur te. Mutu sa sala ba erreur. Ozomona. Ye pendenga za pa na ba erreur ne pas sala. Mutu ngo lobela ka héritier atana bango a répondre ka tati. Donc à répondre à été. Mais au moins que ça la propreté. Porte-parole na bino baloba. Yo moko pe comme le roi porte-parole. Hein? Au comme ko ganga ko ba n'importe quoi. Donc et comme donc wana la ba fertilité. Donc faut appeler sa valeur na musala na ye, à respecter musala na ye. Ba tout ba na mawana ne ba mission ba tika ye. Baza na mawa ya choc ya pasi. Musala yo sala oyo keka bo. Nyo so na ba erreur ba fertilité yango memie tina niveau comme bongo. Mutu azo lobela tan niveau aza na mikolo. Tour du contrôle. Hein moi la souka papa. Donc azana mwana moko oyo papa azopesa mapamboli ebele bango nyonso bazalaka papa wana ti mais ye sikoyo mapamboli wana azala pe na mapamboli na ye oyebi Fabregas pe ntango azalaka ntango abimaka wana azala pe na basuccès ebele mpo abandaki kozonga mpe na makolo papa makasi mais après ça akomi kosala baerreur trop na papa mpe abandaki kosepela nango te omona weranson nayebisa aosepela na Fabregas te mpo aza na baerreur oyo ya wata mpe nanu te baerreur oyo ye asalaka pona papa na sali erreur trop bakangela ke bouton clan wenge mobimba bakangela ke bouton pona ba erreur moko azo salaka olongwe wana lukana obongisa na papa na yo na koloba ona siko te mais so na mone continue na lobela ngo lukana no bongisa na papa na yo na ba erreur o sala et pas papa na yo ranson mais au continue na fertilité au tiki yo ranson au continue na héritier il y a des héritiers et tana comme héritier au continue héritier comme ko finga au komi ko baby sa réputation ya mutu réputation ba somba ngote guerre ya Fabregas na héritier est-ce que ça a musicalement to ba vie privée pezali ko to moni photo ya mwana ya merveille basangisi yango batene héritier il paraît que mwana wana aza mwana ya babi soit aza mwana ya Fabregas ou soit aza mwana ya héritier omoni ba bêtise no tango ebimaki wana
Donc comment il y a la bateau au mona. Donc héritier a rien à voir na mwana. Et ça ka bateau ne ba yaki kana ba polémique na bango, ba bimiso ba biloko wana mais héritier a rien à voir na mwana. Donc bango bazana randoté. Monde azana ba na randoté biloko nyoso mutabanja ngo yemo Fabregas. Yemo ko kota ba rando oyo, yemo ko kota banda audio oyo bimaka wana ya ndenga solola kana danseuse na poto, tala ko ba danseuse mo bana bango bien te mais ba ke poto bazongi, boleki bango ba ke poto bazongi. Nde ba rankine sike banda. Personne na rankine na mututé. Donc yemo ko azoko se troubler, aloba o mabe, mais héritier on peut azongi c'est la réalité. Makama mwana tango ebimi. Ba lobi. Tout le monde était héritier sika lobi. Ata musicien héritier aloba. Alobi yango te. Mutu bako sola te tellement za musicien na ye. Ala danseuse na ye. Bako sola na danseuse ya orchestre musute. Ako sola na musicien orchestre musute. Donc so bazo sola bako mi mwasi na mobali. Ye déjà bimarana ye. Abimarana ya mado e monani déjà ye bani ke mwana wana. Aza mwana ya Fabregas. Confirmé. Na confirmé yango ko tala mwana moso monika mwana na. Mwana Fabregas. So la ki mwana Fabregas te. Na choc oyo. Azwa pa ya nani merveille ya mado kima yeko kima. Mais au monique bakangi photo na mwana. Au moins te ke se yoka na bango. Nengo za na zebi boevanda opema obota. Ezaki ba jena bango ba solola kyango ko solola. Ko yebi ke zemi wana ezaye. Bona kata orchestre na bango mutu yeso yebi ke Fabregas abimarana ya mado. Lego mwana na ezaye. Atika ba polémique o sala wana loko ba sembla moko boye mwana héritier non, a mwana héritier te aza mwana ya Fabregas yemoko. Do rankine ezaki. Mona bango mbale. Héritier kumba kete. Héritier qui par mamuna ete. Do yemoko azoko bi potanisa kaka yemoko. Do yemoko zo ba vertige, yemoko zo ba palpite. Donc et ça la m'a bien makasi. Donc ça c'est basé na musala. Pesa musala no valeur. Zonga nengo zala ka Fabregas to yebaka. Banze mone betaka. Tondi mango. Tolo ba activer que style parce qu'on a désactivé parce qu'il y a plus juste na moi na ye comme on est dans bina filé et simbate guerre toujours bina filé loba et pas loba. Donc c'est comme si elle désactivé na style a désactiver ma casse. O bien attitude. Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, l'église Source de Vie, extension de la Borne à Liège, organise un mois de marathon de prière. Nous dédions ce mois de septembre, mois de la moisson, et nous voulons moissonner tout ce que nous avons pu s'aimer jusque-là. Vous savez, il y aura beaucoup d'activités que nous allons faire, notamment à l'Agapé vers la fin, mais il y aura également beaucoup de serviteurs de Dieu qui vont défiler. Nous vous invitons à nous rejoindre, vous qui êtes à Liège ou dans les environs ou dans toute la Belgique, partout où vous vous trouvez, même en France, dans l'Europe, nous vous invitons à nous rejoindre pendant tout ce mois de septembre dans ce marathon de prière, mois de septembre que nous bâtissons comme le mois de la moisson. Jeudi et vendredi de 19h à 20h30 et les dimanches de 16h à 18h. Où vous pouvez nous trouver, nous sommes sur la rue Herman Relo à 4020, Liège à Mercœur. Nous sommes pas très loin du pont d'Amercœur. Donc dès que vous arrivez au pont d'Amercœur, vous trouvez, si vous avez votre GPS, vous pouvez facilement trouver cette adresse ou tout simplement vous repérez l'arrêt de bus 17. C'est juste à côté du pont d'Amercœur et la rue Herman Relo est juste derrière cet arrêt du bus 17. Nous vous attendons, nous allons rencontrer les Seigneurs avec vous ensemble. Le Seigneur vous bénira, le Seigneur nous fera à nous tous du bien. Le mois de septembre, c'est le mois de la moisson et nous allons célébrer ce mois dans la ville de Liège. Que Dieu vous bénisse et nous vous attendons. Merci. Sly with Rose vous offre ses meilleurs produits, les robes de soirée, les sacs, les chaussures, les perruques et d'autres accessoires.
sommes disponibles partout dans le monde, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour plus d'infos, contactez-nous sur +614 70 68 51 65 ou sur nos pages Facebook et Instagram. Sly with Rose. Moupé. Ce qui a scellé là qui a bien. Mais à désactiver, on t'a la succo. Moi, on a remis au film à papa. Pour une nation, on pas bien au mokoti. Azio, on pas na yemoko. Yemoko a ta film à beauté, mais on a bien erreur à sala ouvert en son épée, ça y passe de l'eau la montée. On doit comprendre. Mais un homme est venu beauté, mais bon, yo kakango. On a bien erreur. Il y a un autre monde, moi, n'a pas comment qu'il y a un niveau. Dans le monde de la musique, tout le monde a pas polémique, il y a trop. Bouzoba, moni, trop de distractions. Bien affilé distraction. Bina filé zoko se distraire na niveau moko lingate. Bina filé boyete. Ba conseiller na yo ba conseiller bina filé bo vendre ça bina filé bo conseiller. Et là bazo sala ezala raté. Wana zoko se distraire. Azo bo ma carrière na ye, abu ma musala na ye. Ba wana eza ba futilité. Ata soko solo na papa na yo te. Mais sala musala na yo, respecter musala na yo, sa base mingi donc c'est base mingi na musala na yo. Ko finga ne futa gelo te. Comment okozo ba musicien na yo, boyemba nzembo bo finga muto abimisa yo. Tala ba négliger muto te na vie. Fabu gaza ngo sala makambo ne azo sala wana, azo sala mabe yango ezo futa ye. Omoni mabe e futa marakaka na sei. Muto abimisa yo biso to yebi Fabregas oya sali pona bina filé po bina filé koma ndenga za omoni donc yo koma na makambo na yo reconnaissant yemba ona ba nzembo asinga ba merci reconnaissant il fallait continuer omoni mais Fabregas asalieni le côté omona donc trop de polémiques na kati ya musique. Trop de polémiques. Fabregas n'est hérité. Hérité toi qui baguette mais yemo kaka palpite. Yango mona bana peso mo ba peso valeur ezate. Mais bina filia zo sala mabe ezo pesa passe non c'est bien nango te. Aza mutu mo boza na carrière. Banze moné betaka batwa lingango. So aza na ba fan. So c'est oya zo sala wana. Eza na ba fan musu ba o sepela na été. Asa azo komi boma to zo tombola musala na ye. En tout cas bina filé s'il vous plaît. Ezo sala soni bato ebele ba olo bango. Ba conseiller à bina filé en tout cas ceux qui ba conseiller no baza mabe luka batu mususu pour jamais ozana na carrière na yo luka o mata o avancer mais ozo négliger papa oyo abimisa yo muto asala yo po zala okomi ko ndima batu mususu o abimisa o te ba o ba mona yo te po ba mona yo po lelo ba kumisa yo olekaka na sima Fabregas sans Fabregas olinga ko bimate alors atape muto ngo aza mabe ça na place na ye respecter tala to mona fali awa batu baloba ke fali makaka papa na ye tout mais fali makambo nyonso ezalaka te donc atika kombo papa na ye musika atika kombo ya Koffi Olomide musika azo sala carrière na ye azo sala musala na ye bino bokozela ti tant que a manqué papa na ye a manqué ete bokozela tant aloba te ye ka azo ko se baser na musala omoni batu balobelo mabe mais yo sala nini avancer sala musala na yo tika ba critique tika polémique tika distraction trop de distraction comme musala neti bina filé mikolo beta te banzembo na ezo yokana te pour nini à côté trop na polémique et futote et là lisa yo ko boma carrière no mobimbo ndima te après okoma ko lela mais ezo boma yo ozo bebisa musala na en tout cas sala musala na yo sika no biloko wana. Merci beaucoup Francine. Tout ce qui a la musique de monde fait rigola à bien en prison mais c'est comme si bagolo baza vraiment activité bazolo belangote marque aus na ebité rôle na ezala kaka ayaka clash kaka ou bien azawana pour le relobela pe orchestre na ba makambo a faire rigola auto lobela ki on peut na meje bandumbe moi c'est mbishi motema ya kina vide sans l'argent on peut pas vivre babi to continuer na ngoka bongo donc makambo yo et ça la passe on y makaouz a aussi basé mingi na polémique rigola côté prison biso ba auto ganga to loba to publier to zoloka pasi wana amoni muto ngaka yokisa tu pasi wana tsela marka house omoni muto ngaka do leka na ba émission pour marka house leka na émission lobi ba tala kaye atala maka mais to moni esika moko te aleki alo makambo ferré oyoka to moni yango te ako se baser mingi na polémique
Faire asali mutu mabete, faire abomi mutu te, faire abimina mosa mutu te. Mais à côté qui cachot moko likambo oyo eza normal mais maka use le cas. Maka use lobela yango. Pourtant on lobela on peut to ka sou pasto. Donc on motiver leader eskazali. Ba fan ba mona que actualité ça. Mais nani faire à côté prison m'a ramené tout elali. Ba to bazo lobela ngote, ba fan ya faire to comprendre te. Donc comprendre ba fan ya faire autre yo rappeler ba fan ya faire ba golois. Bino ba golois. Faire gola outi prison, bo vanda kimia, boloba kelo côté. Le lo faire gola bimi na prison. Mais ba to on dit matot lo kwa bimi na été. Faire bimi na prison mais ba golois to comprendre bino te. Na tango mawa bo monani te. Na tango esengo pe kimia ka boy. Ba golois kimia boloba kelo côté. Maka uzo zawa. Faire gola bimi na prison. On le be bisoni. To moni ata vidéo mon côté. To moni ata image mon côté. Même tozo yebate est-ce que mouton bozala na boye bakaye. Boye bakaye. Hein? Nzambalo yembo voya ba angelu donc tant azo kitana na bimi na prison na iloko oyo ke toyebi ke asala mutu mabete la likambo yake abimi mais c'est manifester esengo na ona ba goloa bo manifester esengo na bino bo manifester on ba mona pela ke esengo bozana ngo hein ata u fe gola yeme ba goloa bo tonda ta na aéroport bo ningisa aéroport rien kinye ningani te poto ningani te ba bino ba goloa bo sali ba émission te ba internet notre union sur la gola va fan ya faire boningi si internet te ba fan ya ba gola tout bo solo la te faire abimi star leader abimi banda bolobi nini esengo nini bozana ngo hein bozo préparer nini eloko te kimia maka uzi to ebeli oboete eza nini o eza makambo te ko vendre la kimia makambo ne faut gagner la nde yango ba polémique te ba futilité ko swana nde te yo se bazaka na maboko swana o telema o lo ba pona faire nini o lo beloko te o ko telema te o ganga ba fan ba mona ba tu ba mona mokile mona pela ke maga uzi akangi pena atomboli donc mona pela ke ba tu ba te ba polo faire ba o sepela on préparer mais bon ça le loté singlement ça ne va pas faire rigola on va préparer singlement merci tesoye pour la ninga bimé na prison 5 coups na ba fan nyonso ba sala ba challenge ba tinda ba vidéo bakamboyo namonaki ngamona sekaki bakamba challenge oyo et comme soso ngamona bandaki yango po tomoni fali auto sala ngo tomoni fali auto sala ngo mutali boso sala ngo se fali wana muto boya ngo azati fali abandi makamba challenge tomoni pe faire rigola koti pe makamba ngo eza pe mabete zaka bien bango so baba meze muto ko ya na idée yo pozui o saleli yango so ka sala ngo peza mabete bimi na prison il faut pas sepela il faut pas sentir que faire abimi il faut pas sentir que le padre abimi so ka sala ngo tabiso ko pe to saba vidéo po na eto sepela po na ngo e mabete to lingake makasi asala ta yango po biso ba oyo pe to sala ta ba biloko ba to sepela po ba to baza ba maka us ba osa elote eloko te ba gola ba osa elote zéro bino de bo bo orchestre wana mais simba te de tout monde na ba par exemple en Nigeria ba artiste na bango to boité ba problème pesa la na ngo ba rendre pesa la entre eux mais s'il s'agit ya oyemba tout monde na ba Davido ba sanga na ba whisky il paraît que ba yokana te mais tout monde na ba zara ensemble ba sanga est-ce que ah na Congo pe na Congo na biso possibilité moi propose la paix un jour tout monde a fait rigola featuring na Fali bon wala nde njambe na yebi ndo eza mwa pasi Fabrigas bien mais faire rigola na Fali eza mwa pasi même ko ba obeta ba oningisa monde ba oningisa ka kinte mukolo Fabrigas mukolo pardon mukolo faire rigola na Fali pupa basali single moko na se bino bande onanga te ba oningisa monde kin kaka te ba oningisa monde ah batu baloba ke wenge bazana barando bayokana kate lelo basali lelo mo ensemble barando batia yango na part ta ma copie ya mbongo ezo ya donc boko négliger yango te bako boya te do soki yeba osala nga na tuna na sala émission moko na héritier atana be na tuna question oyo na Fali so ko sala ngo alobi eza problème te
soka ye na osala omona osala ngo eza mbongo baboya ngo te bosai so bakanda mle botena mopandi bosai na musala so bakoma osala ngo to mata makasi ba comprendre donc likolo mais so bazo tsa mingi rando na kati ba bomo musala ba bomo omona moye bo avancer bien ezate pona barando mais so pena kopo ane ye na en tout cas basala ngo to sepela makasi po to mona libanda ba osala pourquoi pas bino hein pourquoi pas bino mboko na biso ya avancer to ke barando kaka ba clash kaka ba biloko mo esala ke to avancer te pour mateke bo mboka hein ba tout muso mona ba 20 millions ba 30 millions de vies ba 50 millions de vies ba osala ba 100 millions de vies pezalaka mais ce qu'on fait na fa so ba sala ngo mais bombe internet ezika makasi non ekozala sengo na biso bafanti totala na bato nyonso balobaka wana bakoka su te balobelo te moni bakoka mpe bakosepela mpe su makasi. Merci beaucoup Francine, tu as avancé la biso. Na mona fréquenté un peu mingi artiste comédien, Maman Kalunga, il paraît qu'elle a qui na poison mais batu sous ba beza fake news, non mamba lokuta, sous po ezaki ya solo. Yum to mona ki okutana na ibse bisonano. O mona ki ndenge. Ouais, ngana kutana na Kalunga na théâtre moko na uta osala. Magena ba balancer yango te. Na théâtre mona salaki Kalunga zaki na kati. Kalunga ngamonde na monela kiye na ebite soki amiye baki ke nzoto eza bien te bato bazoloba ke za lokuta ovandi na mutu te omona ki mutu te kana musika okosa pazwa nini Kalunga kuma na bambongo na yo moni afungola école na ye asada Kalunga asu Kalunga kalate nzala Kalunga vivaka bien siko nga na théâtre na to salaki nga na mona Kalunga na tala Kalunga na ebisi na sa garçon moto vandaki na bi bon senti te que Kalunga za bien te oh comment na bi Kalunga apal Kalunga mona na ke aza malade o aza ne loko moko za kati na ezo déranger moni donc na lobela ete na vidéo na tozaki na ye pena to sali vidéo même na lobela ete na banda obangala nga oya loba bo parfois oya osama mabe moni nga mona santa kinga na santa ke Kalunga za ki bien te mais na moment na yeba ki te kaza na poison na moment na poso yeba kaza na poison nga jouer te a jouer na bien mais so ka vandi o senti que Kalunga o nga la yebi te azandi nga zala te ko jouer na pe jouer na bien mais o senti pe que a commis na niveau a commis la raté donc yemo ko wando senti avant d'autres za bien te mais comprenez que l'autre zaki kat na été le ko ba on arrêta mais nga na santa ki na ndo senti vraiment Kalunga aza pal au mona pena ke mutu azara boete comment le ko mutu azana loko mona kati aza likamu mozo déranger moni na yeba kitano ko yoka poison na bi voilà donc ezaki poison moni bato baoloba wana na okama mais Kalunga za malade donc Kalunga zalaki malade po akomi bien ba traiter la komi ba traiter mingi na bato théâtre belé ba kufa pe déjà mais so continue kufa to to mona cheko pa uto kufa yom to tourna pe na bango bosala ndenge ni siko poison ezala kaka entre vous na kati ndebo tourna wana ou bien za bato so uta na pe libanda to pe na ba famille na ba ami okipe ozala empoisonner libanda moye loko sala théâtre ezaka ba empoisonner wana bon nga na fréquenta mingi bango te po nga na jouer ka rôle na nga wana babengisanga wana na fréquenta mingi bango te mais siko biloko oyo ezoleka na kati na bango ya mabe makasi omoni pour le moment na kongo le kwa nzamba ko fungolela ba artiste comédie ba porte on comprend ce que tant nzamba ko fungolela ba porte mabe ezo ebele bazolingana te so mutu moko apambwami bolinga botela ye malade akufa mais boyi bateke yo po mutu yo po kokufaka un jour omoni de mabe eza trop na ba artiste comédien omona o batela ke poison omona ko bakufaka minga na poison na ba pete jalousie ngo ya nini peza na batu mususu na oto mona mira esa lobina oyana nga Kongo te bolukela nga nini botela nga poison na kufa do ba yeba de batu so ko kima na bango ndimeke ko bata manena Angola ata zo mona neta sa ba émission te asa ba théâtre te mais avant na ye kaka poison na choite kin batu ba kufa ba artiste comédie ba kufa trop jalousie ngo ya nini yo luka na ndenge na yo o pe luka na ndenge na muto sala na mutoki na ye soko sang muto azwi nzamba pambolier pe sala effort nzamba pambola bozwi ya muto tango komisi yo keto okomi ko mutema passe mais yo pe ko suka mabe o to sala ka nzambe muto yebi esike memaka biso ba tous ces pays ici ba artiste comédie balingani te mabezo leka trop kati na bango trop de poison omoni nako banga ko va na bango oyeba te nana ko tselo poison bo seka na muni na mutema lingaka ote donc bo va na bo jouer na muninga na mutema lingaka ote
donc moins de rare car ekoti au monde to jouer na bango pe quand to ndeko ko jouer wana bazo ibisanga mutu munani cameraman moi zinga zala prudent bato bakabatuté quand ne bo jouer bango bako l'excellent pe loko pe do hotel mi mema vers na ozongi bo do omona ozo banga hein siko bo mane bo kinda ko se changer wana na bilamba te batela ka bato mina babiloko ko lia po mo bo jouer fo bo lia omona ko se loko ko lia bako se pe na mai atana kit pe bako telo na bon ngana bamba poison te ke batia on pe na bakiti ba na ibi na ngango te pona na mona ngote mais bato yo bazo sala ngo baye baka ke nzamba za registre omona bozo boma baninga mais oyebi te yo so kufa na nini hein tango liwana tango ko ya oyebi so ke wapi mais mabe ba comprendre te ba boma pena ba artiste comédien pena appétit ezate ba boma na trop auto kufa ka boye jeune bato azananu pe côté moi appela ke atala masu mingi te amuto yo abeta trop kala mais atala makasu vraiment te fallait batika ya vivre na za na famille na ye aza na bana na ye kotelie poison pour gagner nini tant hôtel mutu poison mutu akufi motema no sepeli ozo vivre no za kimia conscience ba kosa rango te ato bibimisi te ngam na bomaki mais conscience obandola na conscience na yo ola mukana conscience na lo ba ko ozala ndoki olia kano de abatu na butu obi kata na bomie na poison et ça na ngo loko to mais ça na déjà même mutu normal boy oki oteli mutu poison conscience bakosa yango te hein mwana mobali bato na famille na ye libota na ye bana na ye batikali kaka boye c'est pas bien kitoko te epesa ye mawa makasi epesa ye nzoto malili nakobanga omona nakobanga vraiment kitoko te mais bosola te boye boko avancer te yango mona bato mosusu bazoko avancer bino botikala omona mais nga mpe na joua makasi nga mpe na beta mais naotikala boye poani po bamabe oyo osala fo tala nsima nasala nani mabe bapozo botela bato oko avancer ndeni ozokomiboma ti ozofrene vi na yo po nzambe azaka juste yo osala mabe oyebi oyo nzambe ofuta ote nzambe ne akosan charge na donc monde ya baartiste comédien soki bochange te bomona pena ke ebebela bino nzambe akosan charge na bino bomona pena makambo na bino nyonso moyo esimba lisusu eza te kimotema mabe ezoleka bino pourquoi bolingana bosala mosala bo avancer tala banigeria banigeria mona pena ke mutu soki abimi osenti pena ke aojouer lobi bakomi star monene akomolata osenti pena ke makambo eza mais bango so mutu bandi obima kaka oyo koto abandi oboya ye oyo kuna bandi oyina ye mutu ozwi na ye succès batieli ye poison mutu akomi kaka na succès bazobomana mais mpo oyoka ke banigeria ke kuna babomanaki oyo atialaki moninga poison ke mutu boya kufi na poison ezalaka mwa pasi rare mpe baolingaka ye tomata biso nyonso to évolue tokende liboso bino ba baartiste moko basalaka na mosala makasi na Congo oyebi baartiste comédien en tout cas basala mosala mais il faut pas avancer il faut pas ba star lokola bato mosunde baokoma mais bino bakokoma na niveau likolo te mpo nini mabe ezoleka bino mabe so bozoleka bokoa pena ba star bokoyeba na monde te mpo mabe ezoleka mabe makasi ekitoko te bolingana bozala bomoko mpo bosala nini bo avancer. Merci beaucoup Francine pour la conseil au président. J'espère que conseil là-haut bolingo eleki nyonso. C'est ça. Est-ce que star mwana star aza star po tomoni fiston c'est publication ya mwana ya fiette na ye déjà koli bato baoloba trop ya critiquer bazo critiquer ya kokumisa pe non batika ye bazo kumisa mais papa na ye moko tomoni asepeli na mwa libongo yo tant que maman ni lokoloba babi mwana nyoka za nyoka mwana star a star omona mwana musicien ata azane musicien te mais aza déjà star po mais c'est star mwana pe aza star et tout mona bana bafali okanga ba photo o publier o poster et ça lini siko mwana pa bimi de mu pepe déjà wana ya mu pepa sika mupepa sika mwana bimi otika mwana yate so mwana ne propre azolata na ebia o publier photo na yo akomi ndumba o akomi mwana mabe fallait pas pourquoi ngana moni en mabete et que ça c'est comme ngonga na ye papa na ye moko kutu a publier mwana ye aho sepende mwana koli aho sepende mwana komi propre mwana pa komo sala makambo na ye po mwana pe ke alelo pe na bima pe salini kanengo me lelo lobi le toyeki pe akope star akomo sala makambo boye pe et sali pe bien hein tango azo publier na ba photo na ye tika mwana azala lese tambo otie makambo zo bebisa moral mwana koli ka sika et comme tie makambo poani o papa na star ye mo pa star to mona pe di stone to mona ka di stone to mona ka ba kelia ba keina ba bana fali pupa to mona bango hein baza bana star
c'est normal. Vous comprenez? Bana star. Tout le monde a bana Sylvie Mapata baba ne bazalaka. Hein? Bana we rançon tout le monde a bango. Pourquoi pas y? Y pas un mona star. Star nani ça star muni na mboka na biso. Donc moi na e paysan normal. C'est normal. Hein? De batika moana à vivre. Tant bozo commenter ma bé, bozo comme la moana beta moana autant abo stresser moana. Et bébé sa morale à moana. A moana moi muke. Tant déjà bien bon za mu pepa sika. Moana pas ne kitoko. A kitoko makasa za elengi. Botika moana vivre na ye. Botika kanga moana, botika lobilobe la ba congolais bazala na ngo. Tout le monde a ngona bamboka musu ma pays mususu. Bana ba publier na bango à l'aise. Mais pourquoi pas biso nyonso kaka te malama talika mabete comme sango ka mabe. Mwana bata mwa muke botika ye. Aza l'aise botika sala o motema na elingi. Akola da mu pepa sika ye na ye déjà bien botika ye. A mwana star c'est normal ya sala mamwana ya mabete. Ya mabete. Oh, et comme le roi moni mutaka la moi mais bomoni angote. C'est quoi ça? Merci beaucoup Francine, tout comme nous avons chuté, tout cela nous pour la rentrée scolaire 2022. Les parents basolé la makasi, bon exalté, population doit souffrir vraiment. Mais autant la gambe église qu'on a pas tout continuer car la prière nous avons ça là pour nous Congo vraiment tout changer. Est-ce que c'est nga nzamba sala tout c'est nga misala ndezala ba président ba konzambo kande ba sala pour que population est en activité. Merci beaucoup ma chérie. Question on a répondre à nous. Hein? Mais nous on a une question qu'on pose ceux qui pour battre musu ba mona loka ba fi ba ça la ba légère. Hein? Donc poser une question là. Eza mutu so te ça la musala za légère. Omoni, nesinga na loba nanu musala ba sangisa ngona bolingote. On comprendre. Mais moi si na olinga, na olinga na mobile mais na ko sangisa ngona musala ngate ke ta na osala boye pour mobile ya zwanga. Pour mon bal nazana mi bal so combien non omoni so batu ba osala ngose ba zoba po bebe to mona ba TikTok e bele ba komo teka nzoto omoni do aye pena late lo komo mukuse amitiki mabele libanda mitiki pena nzoto libanda po nini mi bal ba ya ebele e futa raté to basi biso ba kongo to ka ba bantu faut se respectaka on comprendre to mitaka na place na biso basi moi si mitaka na place na yo se respecter ko kasi to so tiki nzoto libanda nde ozomba la valeur tango zo tika bongo zomba la valeur to ozora mo bali kaka peka ya lo yenge peka lo kwa yo omona mettez on ko mi pesa na o valeur ozo bomba nzoto na o bomba dignité na okuta pena mo bala valeur ya respect ya respecter yo mettez on ko mi tika et ozala peka bongo donc tango to se respectera pe journaliste nyo sotel le kaka basala biloko wana bit batu musu te tinga na beta na ngali bakuna tangela na nga ngote mais na sala musala ngate pona na yako mi teka non yo bo tangeli musala na yo olinga musana otangeli yo ya okoti yango na buzoba te do ba oba osala bongo mais eza na batu basala ka bongo eza bango ba ko mipesa nde valeur te mais toza basi faut to mitaka na place na biso basi po lobi to kozala ba mama pe tozala ka ba mama omoni moi si aza mama mi pesa valeur mitsa na place na yo po lobi te moza mbali to kuta na mbali ya bien o moi si nyonso aza na mobali omoni basi to mona ki akompe mukolo azangi mobali ya leka na vie na mais simbaka te na ba comportement na ye hein pona ba bisala sala na ye ko tika banzo bana mobali pa moni ke moi c'est parfois mais simbi na ngote a chance no pe l'équipe ka boy lo yenge yango sala ba chance ba fille et le kaka boy so ko se respecter te nzinzi kutu azala la mobali na ye bongo yo mu ozanga mobali non donc so se respecter kuta na mobali na yo donc c'est ça to kuta siko na sujet na biso yo donc ya nini ya bana classe Congo la biso nzambe na ngai Papa, je la race moi et moi la mela maman ina pema po mamba Congo pema ezalaki nanu bana ke bafuta ba minerval te ba para ba sepela ke sunga ya tamwa ndambo siko minerval ngwe mata donc comment ko le kaka kutu na liboso ne bana banda ofuta banda ofuta siko ya et comment donc comment au moins appelle que moi na ofuta ba 200 000 ba 300 000 papa siko papa so za na 5 bana vient ngwe Congo ngo dollar on peso ke ka komata po mati susu et ke ka komata bana na ni so 5 bana ofuta ba minerval ndeni au monde donc Congo passe ba para bazo déclarer mboka eza na crise mboka eza na passe ba para ba déclarer dollar et mati lisusu dollar
ekendeka komata kimi eza te na mboka nyonso cher olukango na mbongo pasi omona bapanga baodéclare ntoka kozonga rentrée scolaire abana roma eza mbutu vraiment eya mbutu na mboka na biso mutu pasi bapanga baokoka te yesinga ti sikoyo nasombeli mwana uniforme te nana donaolinga na change mwana te école naza mbongo te omona mbongo eza te mpiaka kongo mboka pasi donc yango wana bomoni kongo na biso mpo ebonga ezaka biso baeffort omona baeffort na biso eza baeglise te toma baeglise mbongo eza te me bapaster na église bozwa mbongo na oti omona paster moko Joël Tatou Francis Tatou en tout cas bolimbisanga non un pasteur oteya na cher na ye wana talebela mbongo bambongo wana bakofutela bana bokosala ata bakofelina pe te boyede ata bana bakosouffrir bakomi cope na bango so avanza moni mikolo na mwa mpiaka na église ale asali campagne na ye et tout bapesi bafiche babanderole prière $200 mpe bato bazoya bazopesa bozwa ata ntango ozwi bongo osomi ata motuka mbela bakaye okomi okikabola na bana bozokabola ata bosoutenir mpe ata peuple yango bozwa mbongo bofunga baeglise na mpe commerce bozozwa mbongo boyede mpe ata peuple boyede mpe bato mpe batura bosunga mpe me bapaster boosunga te bosala ata baorphelinat te boyede ata bato apasi te le mboka na biso mpo ebonga po mboka biso kombe fo tozaka effort tosala totravaille mwasi to mobali fo kotravaille kovanda te kokende église te ke toa na prière pendant 1 mois ok obimaka te osalaka mosala te okota na baprière 1 mois obondeli ya 1 mois apres ntango obima nzambe nana mosala te naosouffrir mabe kozwaka tan bonde nzambe epesanga mosala oluka yango na église nzambe epesanga mosala luka bima kende koluka ta oyokangami na kati ya église wana ozwa ndeni bondela mokie mosala ebele nzambe eza motema atalaka teke ntango ozokende église ntongo midi pokwa nde yango wana nde nzambe alingi te motema atalaka motema azala nde motema pembe eza nde motema pembe ozalaka no mabe na bato te oyinaka bato te olinga obomaka te ezalaka te okende na église opimi oke koluka nzambe opesa mais soki okangami na église eke oluka te mabe donc tolinga tose focalize kaka te na église toluka tosala mpo kongo na biso mpe ebonga kongo na biso esengaka te baprière oyo bapaster baosunga te baya makasi na biso mpe biso moko makasi na biso esala mboka na biso esala nini ebonga donc c'est ça. Merci beaucoup Francine. Dernière question na biso mpona émission lelo conseil nyoko pesa na bafio balingaka kotravaille te o bazala na kaka ngai fo mobali asalanga nyonso ngai nabimisa nini ngaka mobali nga nakosala te epuis mpona mibali ope balingaka basi na bango basala te ana mwasi abala ye pa mais aolinga te mwasi na ye ke koluka mosala na se elo nyonso fio fana na ndako mwasi fo ozala na cuisine mwasi fo vana na ndako okengela bana nga mona osala nyonso. Donc conseil nanga eza boye na basi balukaka te mama mo mokolo lelo so oluki te olali balali yo omoni mobali ntango okuta ode na mosala na yo aorespecte yo ocomprendre ntango oza na mosala osalaka aorespecte yo mais tel soki osalaka te mobali ozwa na valeur te mpo oyeba déjà ke kolia na ye na maboko na nga meshe nde na maboko na nga manzaka nde mpo asala na maboko na nga donc nyonso ya mafuta nde akopakola fo nga na pesa ozomona donc mibali ya bongo bazala na bango sute bazalaka sute rare et comment fo yo ozoluka ntango oluka de mobali akuti yo déjà ozalaka deya te fi oza courage ya kosoutenir yo kuta azwi su mbongo abakisi yo continue su na commerce na yo wana ozozwa mobali akosoutenir yo mais yo mpe ozalaka na oyo ya yo omona donc il faut koluka mwasi kozalaka wana mobali asalela yo te obandolela yo koma kobandolelela mobali omoni okoma mobali otala onaa nango te mwa mpe aza nango ya boyini kopesa yo moni okotala mais fi osonga na pesi ete ovivre te omona donc sanga ovivre te omona mabe mwasi fo koluka mwasi fo kozala soda kala nde ezalaka ke mwasi alukaka te mwasi fo avandaka na ndako ndenge outi oloba o mwasi fo avandaka na ndako akengela bana te chanza komona na poto te basi nde basalaka omona il faut kosala il faut koluka yo mwasi luka so ozoluka te oyo baloba na portugais bakompagnar yo pata de basakanela o mpe bando okutana ba deception trop
pe mibali be bando sakanela so sala raté mibali sakanelo po linga obima na mobali po ko luka ka mobali apesa yo o ko ozala pa 5 mibali wana mobali ozana o ya pesa yo batu musuna Kongo na yo kaka o mobali asuki mbongo asuki azali o mbongo ya déjeuner nanga kolia nanga mobali azali mbongo mafuta za mbongo non o ko ba yo mwaso na 5 mibali po nini o ya pesa muto ko yela o pe esprit mabekasi na oyeba ete muto ko yeba bebi sa vie na yo oyeba ete o mona donc moi c'est faut luka tango luka donc tango luka ko luka na wana nzambe ako soutenir yo na musala na wana mais so luka wana nzambe mba ya soutenir yo te po mbongo zozwa wana eza de babe makasi olia o pamba mate ya mabe na côté o lobeli oke mobali bali bakoma ke mwasi vanda na ndaku mibalo balinga basi basala te bo sala ka mabe neti mibala bongo na nzela nango lekate pona olinga te po isinga lelo na vanda bo mukolo yo ozala malade okuta na problème grave o mona ngoteke mabe tango to linga to esika moko pesa nga confiance na vie ezalaka confiance so na confiance mwasi na ote ou oza confiance mbali na ote boko avancer te pesa nga chance oza na mbongo po mbongo esila koza na mbongo ebele mais mbongo esilaka mbongo alokwa makasa mona nzete boti bimisi makasi ebele ya verre kitoko ya sika suka mona ekauki deya lokwa mbongo donc ntango oza nango zwa ndambo pesa mwasi mama fungole eloko moko boye yo mpe osalaka eloko moko boye ngai na kolemba nayebi ke yo mpe oza mwasi osala yo ozosala boko avancer kitoko o comprendre donc eza mabe donc mobali opekisaka osalaka erreur po ekosalela mwasi nyonso te yana mibali mosusu mona osela bona ndako moko mais so alema na ye basi ebeye bana ndako mabala alia mbongo mobali kala eza kaka atiaka mbongo olia mais oyo atali piese liputane mpo asomba yango kala omwa mais soki sikoyo banda oteka na ozosala biloko wana yo nyonso wana yo moko donc ya mabe mibali ya bongo ndo basalaka mabe eya kitoko te. Merci beaucoup Francine, tu comme n'importe na souka, bambote na yo et puis remerciement dans son professionnel. Donc merci à tout balandi biso, vraiment merci beaucoup. Boya pe na Balenda TV. Bon moi on appelle analyse kitoko boya rappela bo s'abonner bo sepela to ka bo za décider. Merci aussi na zongi lisusu mabanga ya kina vuidi. Donc sans l'argent on peut pas vivre. Muto mbongo ebele, muto alia mbongo na batu donc motema meje mandumbe moi si mbijia to ka bote ya bino na bo sanité mitera mocho. Rachel Mandoumbe, famille Mandoumbe, tout. Bayanga ya motema, la lela bino fort. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. On a passé bambote na ngala babonné sur Kapage télévision au soutenir biso ba partenaire na biso nyonso. Et puis merci na bino nyonso au bolinga biso bo soutenir biso na ba conseil, ba prière, nyonso c'est la biso. Retrouvez-nous prochainement pour un nouveau numéro. Bisous. Kapage TV. Kapage TV.